Kembote kukanda diaku dene Congo. Diambu nginanga diao nzole kulubambule mbundu vo dia 29 deste mês de outubro, teremos uma grande reunião no seio da nossa sede, onde sempre se encontramos para fazer reuniões. Le 29 octobre hoje, estamos na reunião munene, toujours na sede na siège para tosala ba reunião. Boyebi ke mbule zosila totika na 2 mois seulement. Alors chaque année na décembre tosala ka mois fête oyo topesaka compte rendu ya misala tosali ba mikando to bongisi mois oyo ekoti quand même peuple ayebaka yango. Alors ba covid esalaki mo ba empêchement lokola covid yango epesi biso mois tangu quand même Poutine aye kosala mois bigogo mois kimi ekoti en attendant mindele ala kadiaka ezadiaka ingendu zenkaka tukibakile tangu tuvuanda oyo tokomona na yango tokabola yango tolia tomela toyebanaka ndenge nalobaka tokala modi mika mimbwa dila baki mosi lekila baki mosi lulemvuka lekila baki mosi sikamena baki mosi tokala modi mika mimbwa toujours nalobaka bolingo ezala tozala bomoko toyebi ke binemi bazangaka te na bisika oyo toujours bayaka po bakabola bakosa makambo na makombo ya bato pona nini baposa na bango ekokisama mais tosi tokoli tokomba mikolo makambo mosusu tokomisa yango grave biso moko tango pesi yango considération yango na bandeko le 29 octobre oyo toza kosenga réunion ya mois passé bato bayaki moke tozwaki ba appel mingi mama Mimi merci na ndenge ba empêchement ozwaki mama bakombezoki mangai bato so babengaki ngai ndeko bon bolimbisa ngai bakombezoki natanga bene surtout te ba oyo tout parce que na ngai tanga bakombo ya bato babengaki ngai parce que na grève ezalaki lokola grève ezalaki transport ezalaki difficile baotaka mosika bazoki na possibilité ya koya te parce que batrain ezalaki te babisi kozwa bango batambulai. Alors bato mingi babengaki ngai et vraiment tozi ba empêchement lokola transport ezate ezala difficile bato balongaki na ndako bakomi na métro ekangama babengaki fi bazonga donc merci na bapel na bino ba oyo bakokaki kokoma bakomaki wana tozalaki moke vraiment tomeki kotia makanisi mwa na ensemble yango ne ambalo toza kosenga bileni surtout vraiment bolinga bo se déplacer boya totia makanisi ensemble comme ça tomeka kosala fête na mois oyo ya décembre. J'espère que le 10 ou le 17 to confirmer date parce que ça les a déjà mais et ça to confirmer yango boya to décider yango et to ba jaba programme ndenge to kosalela yango na mois ya novembre to na réunion mibale pour déjà to finaliser déjà ba dépenses to kosala na ndenge to organiser fête wana to décider donc naza kosenga bino surtout bozala kuna présent s'il vous plaît ba maman comme ba papa ba oyo bazaka ba empêchement boluka possibilité boya tocha idée ensemble pour la fête ya décembre et puis quand même ba compte rendu ya makambo yo toto salaka parce que année prochaine que la année ya makambo moko ya minene et c'est là que année prochaine beaucoup mona penza bizalili ya mabe ya bato se manifester pour na misala oyo ekosalema parce que makambo ekozala minene année prochaine vraiment beaucoup sentir anane Congo année prochaine
ba temps oyo toperdaki ya kosala bamikanda oyo tobongisi, et année prochaine kindoki oyo bandi kobima sikoyo bokomona yango. Bandeko, c'était le message que j'avais aujourd'hui, que Kanda, Louisa, Boya, bazaka tante, s'il vous plaît, Boya, parce que nandimite que le 29 grève kozala, pour ba empêchement ezala. Donc, ndeko papi, abengaki biso, azoki empêchement, maman Mimi, ndeko oya mwasi ya sika susu ayaki, nani Sandra, abengaki ndeko Antonio, abengaki. Donc, biloni surtout déjà, message ekei pour na fête le 29, bakombo Pasteur Lindanda, donc na zobosala bakombo mususu, donc bandeko bolim sanga bakombo bayo babengaki na tangi bakombo te, donc bolim sangai. Réunion eza le 29 octobre de 17h à 20h. Tuzaka na 3h du temps. Ate a próxima, tamo junto. Ana ni Congo. Ciao, ciao.